Saratola te Saratola za biso. Oh. Bonga so na côté les Saratola batba ça gérer so côté la Saratola côté lié makasi. Lelo Saratola lelo. Au moment que batu tout ba tirer sur Saratola. La famille Bota. Te to so ba akota na famille Bota kota na famille Bota te. Tango ba ser na biso be essayer de pas na ba ofinga belle vie. Tango ba anima kwa kala ba ofinga belle vie. Tango ba o nini. O musuni mida la Taylor. Tango ba ofinga belle vie. Batu nyo surtout pour vendre bolo ba te. Okozope makambu no ba nani nde bazolinga ba toucher belle vie. Non, mais lelo tout le monde a touché belle vie. Lelo tout le monde a touché belle vie. Na ba chronimama ba na poto. O ba tanga ba ifasika ba zora misala te ba na poto ba touché belle vie. Kaka gratuitement boye kaka pamba boye. Na ba ser na biso musu baza na kinyao. Alamuki ne kaka boye. A continuer kaka boulou yeke a banda chronique kala. Oui, au voyageur belé au Kenya ba États-Unis. Mais comment na yo kaka? Théâtre, oh tout le monde a bino batu. Et le bilan ngata mwana biso Maria Tumba. Ngala banda ko banga bata YouTube. Lelo bata YouTube asili Valère Likola Manika qui répondre Maria Tumba. Et ça ne mona ba wana. Sarato la so azotoka. Asa mwana mwasi. Et ça lini. Kotoka toka bo commence et puis Sarato la star na bino. Ba commence na ba théâtre. Eh, oyi ka bata théâtre boyebi komi kitisa. Eza eloko moko obango ba sala wana. Bako kwesa mutu a belle vite. Boya bobunda na ba filme. Filme zo beta na ngaka, e beta na ba 100k, ba 150k, ba 200k. Ki peleke sana nemte sala bango bongo. Tiveye Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata vraiment bo sabone. Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata MJ Tiveye Sambara goli mazabata mami wanza yoga mami wanza Baniti manga vraiment qu'on vote en sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Toza en moko ya ba artiste et comédien o azali papa kulutu ya famille Bota Kobetox na ye vraiment de to beta vraiment masolo to développer to eba qu'est-ce qui se passe au sein ya théâtre populaire Kobetox bonjour. Bonjour Bahati na biso, bonjour na baboni nyoso ya awa. Moni ozwinga en pleine répétition. Moni nga na yebisaka bato à chaque fois. Bato bolinga gérer Kobetox, bato bolinga koko ya ba warrior, bato bolinga papa kulutu ya famille Bota. Malgré tout, on a bandé qu'on a TV, mais moi je suis responsable. Je suis en pleine répétition à groupe nanga. Moi ni bandé rebelle baloba na TV na bisa bango. Donc il faut côté la bateau. Mais yo mo pe sala musala et sala bien. Donc moi je suis sur Bisso TV, groupe nanga na Bisso TV et puis Jerry azali caméraman réalisateur. Donc ça n'importe qui té. Moi ni bandé comme ça sala ki jalelo, ali ngali na ba poche à bateau. OK ngai na travailler na musala na ngane na liaka. Donc en commençant on peut s'emboter na belle vie Kandila patrona et puis na famille Bota mobimba en tout cas on peut savoir mbote belé famille Bota en tout cas tous ça kimia na habité na précédé yo na habité ce ba question ça famille Bota en tout cas tous ça kimia Eric Kobetox lokolo bili kamwa belle vie famille Bota na tout nango pe kamba moko boni famille Bota boni belle vie Kandi en tout cas belle vie Kandi ça kimia Aza pena pepele donc na ebiso aza en plein tournage au sentir mou pécha na tour na film Zoya Irsil péchanga Black Light après qu'on tourner na Nigeria azo tourner ce qu'on a belle vie Kandi tournage eza na minute ba tourner film asika le film ezo ke na suka kini makambo oyo déjà e beti batu nyonso tout etie bango en genou donc film na biso kini makambo ezo se dérouler nango bien au moni ke belle vie sa mutu abatwa ser na biso esengo ya groupe Salongo a joué na kata film wana. Ye pa ye azana poto. Ser na biso esengo na poto ye ba mama pembele. Omoni ba grâce temo
azane journaliste m'a joué ba fifi siwa ba jouer na Kinshasa makambo ozomona donc belle vie aza mwana ba mama aza yaya ba leki azali leki ya ba yaya donc yé label na yé Bellard TV et ça la musala en tout cas famille Libota toza focaliser na ba film mais soki oyé o toucher belle vie wana sko komona papa Kulutu famille Libota to porte parole privé personnel Bijou la reine to komona Noko Prince Luamba to Jemima Kandi to komona mwana suka Bianca to komona pe Demer to komona pe Kovodor toye parce que personnalité ça quoi elambate ba sokola ngote ba nika ngote donc soko lingo salir belle vie en tout cas biso to koya mais to tel soki to tala mape ko lekayo en tout cas Davina félicitations Davina o l'accès le romo que soko o tourner na ngambu ya muninga et pesi makambu il faut que ça la bongo Davina félicitations le rosala qui na boye pena dévoiler ngo ebele film la biso qui chasa makambu zo tala ma famille Bota pepele Kobetox non ki okoloba soki o toucher belle vie o kozope makambu non ba nani nde bazolinga ba toucher belle vie non mais lelo tout le monde a touché belle vie lelo tout le monde a touché belle vie na ba chroni maman ba na poto o batanga ba ifasika bazoka misala te ba na poto ba toucher belle vie kaka gratuitement boye kaka pamba boye na ba sere na biso musu bazana kinyao alamuki ne kaka boye a continuer kaka boulou yeke a banda chronique kala oui au voyager belé au Kenya ba États-Unis mais comment na yo kaka wana saratola te saratola za biso oh bonga so na côté li saratola batu ba bisa gérer zo côté la saratola côté li makasi lelo saratola lelo au moni que batu tout ba tirer sur saratola la famille Libota te to so ba akota na famille Libota kota na famille Libota te tango ba ser na biso be essayer de pas na ba ofinga belle vie tango ba anima kwa kala ba ofinga belle vie tango ba o nini o musuni mida la Taylor tango ba ofinga belle vie batu nyo surtout pour vendre bolo ba te lelo sko Sarah bimi amoni que injustice eza à côté li belle vie et comme yo te donc Sarah lobate ba lobe la belle vie te donc pour na bino moni Congolais souci neza nini bato wana so ba finga ka belle vie na ba ku Congolais te ba ndeko na biso souci na ba finga ka belle vie avanda kata ka bandeko na bazo finga c'est pas normal nga na zolo ba na ser na biso moko mwasi e kumani en tout cas na pesi maman Amazon ba mbote belé ozaki mwasi moko ndimaka bambande belé namba na modèle wana vraiment ma Amazon na ba basi mususu ba o mona ser moko boye mwasi a mowei et puis mowei yango abana tando na motalaka gratuitement abalaka ote lelo ye o ngana kenda ba poto belé koleka ye ngana kenda ba poto boye na bo sali nini mais kombo na yo na elongi na yo e concordate comment oh to solo la bien so ba bengo baati batu batali abati moko toyoka ka bati moko toyoka ka batu batali babi oh ye pena zo mériter bati to pesa exemple ya belle vie nde ba benga belle vie Kandila patrona so moni o mona ke azo refléter makambo ba bengela kai mais ba sœur na biso na sœur wana zo loba wana azo concorder te na kombo na ye ozo comprendre de ati ko kota guerre etali ete er yango okangisa ka batu pour lobi pe na émission moni nga pe na che ba kontina biso ba parquet témoin ye afingi magazo banga otanga kombote biso pe to banga ndokola yo to tanga kombote ozo tanga kombote mofingi olobi suite nango zo bake ngana kangisa ka batu ya o kangisa ka makasi ngapena te bana pe na bana internet na bakanga te wala posa bakanga yo kangisa nga mais oui faut kangisa nga comment muto sa l'émission lo bake soki muto ay ko répondre ngana okangisa point signé en prison. O maintenant il y a le bique. Soki muto ayena okangisa ye. Nga siko na yet. Oyet. A biente a sointe a bien au moins biente. Bevia leke musika. On peut jusque là toye ba yazana ni kombone na na biso ba koma kombone na se awa et talinga tinga na kotanga kombone te. D'abord elongi na yena kombone ko kanate. Ana mbongo a voyager kanenga zolo bana me ma papa. Vous comprenez? Donc, si on touche belle vie, pour se toucher belle vie, on a rien. Comment tu vas faire un tongon sur tout le monde? Moi, fongoli caméra, aïe, on finit belle vie.
mutu moko afongoli caméra aye kofinga Belleville asali nini mutu soki azobeta bino na bafilme so bokoka bitumba na ye te bosala bafilme bien po bobunda na ye estce kobunda na mutu eza mafinga bafaible boapela bafaible moko Sarah Tola ngai papa kulutu ya famille Bota nalobi boye toyambi yo Siana Kobetos obiyo papa kulutu ya famille Bota boyambi Sarah Tola mais nayebi ba période mo boye Sarah Tola afingaka Belleville. Comment se fait-il siko Sarah Tola esu na famille Bota bo accepter bo mo nango te ke bon, qu'un jour à répéter sous même bêtise aurait question. Il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Si on dit changer, c'est des imbéciles. Eh, Sarah Tola a beau inégos à l'imbécile, il y a un changer. Et puis les cons, Sarah Tola vandi côté mon bolo, la moutou mobo, on a un argument ma cassité. Moutou ça va filmer qui tsakataka musique à bon. Qui tsakataka musique. Sarah Tola vandi ka bandolo ba filmer zanga tine zanga moutou na makolo. Sarah Tola atali cabale, atali influence, atali photographe, atali mon âme n'est pas partie. Aye kotala lisusu onini, o asuka o kini makambo. Atala bi Belleville so sani ba film boy. Mais pour kolobela mutu force na aura. Ba majabu nyoso to Belleville sala oyo na mboko oyo. Ta ndenge et puis majabu ezaki nini comédie oyo leki ozwi caché na yo. Omani batu ba ka kumisa ser na biso wana mususu wana o mabo makasi wana sila bisal na otanga ba kombo te otanga ba kombo poani ngana abua makamba otanga ba kombo na otanga kombo mutu te baka batu ba ka kumisa ser na biso wana aza maboko makasi bango mo batonga ka ye batonga ke makasi kia kabaka te apesa biso ka ba $50 asala ka boye siko bino moko mutu akabela ka bino ata $50 boya ka otonga ye Sarah Tola azo défendre cause moko eza normal. Sarah Tola lelo soki okamusanga na ba ser na biso ba théâtre na ba tonton na biso ba théâtre na ba kroni maman na ba kroni papa bolingi boboma Sarah Tola saini. Na moi pe bitumba Belleville et comme pe bitumba Sarah Tola parce que un bande comme sou bazo finga Sarah Tola o atoka pamba asisa ni papier mouchoir na ni papier mutu foko toke bon ko tokeza mabe. Asa moi site. Nga bene tozalo na émission na otoka te. Mais ça fait très mal au cœur, tout le monde a théâtre, tout le monde a bino batu. Et le bilan, on a moi na biso Maria Tumba. On a la banda ko banga bata YouTube. Lelo bata YouTube a sili Valère Nicolas Manika qui répondre Maria Tumba. Et ça ne mona ba wana. Sarah Tola so azotoka. Asa mona mwasi. Et ça lini. Ko toka toka bo commencer et puis Sarah Tola za star na bino ba commencer na ba théâtre. Eh, oyi ka bata théâtre bo bi komi kitisa. Chroniqueuse. Bon, ça lié théâtre, bon, ça lié histoire. Bravo, Sarah Tola. Bravo. Nous avons mystique, Sarah Tola, quand il y a Internet. Moi, le ketchup à côté ma cambon, et puis guerre nana nina Sarah Tola. Mais il y a mon nom de Yagi Golobaki, Abimana Diego. Et ça, na YouTube. Il y a mon nom de Golobaki, Abimana Diego. Eh, Sarah peut avoir dit, alors que ngane nom na tinda kiye, et ça qui va gêner abisso. Si on a na sambwe. Gérer Kobetos, tout zong en amont. Ngaina qui parle ma chérie mon frère té. Ma chérie mon frère nga qui parle ngoté. Ba on a nyonso to ba TV ba ma chérie mon frère. Ma chérie mon frère ça veut dire. Ma chérie mon frère. Double sim. Double sim. Ma chérie mon frère. Na lo ba ma chérie mon frère té. Vous comprenez? Sarah Tola zo défendre cause mo raison normal. Et puis, ce que les lobos bimisa Sarah Tola zo lo belaka ba ko mutse muta Belleville. Mais Sarah Tola, elle parle au nom de Nani, ou pécha, Irsil. Mais oui, mais ce qui a côté la Belleville parce qu'il y a une injustice, c'est mingi. Tout le monde n'a pas de vandi, babano, bamine boukano, balianzi, oyo. Avant de finir à Belleville, gratuitement, ma quoi la yémo n'a pas problème, moi, n'est pas santé, n'a pas Kinshasa, azola, moi, na solution, azo finir à Belleville. C'est quoi, Sarah, n'a pas de vendre. J'ai mis ma au vendre. Est-ce que Sarah a un mutema? Ce qui sera pour trahir Belleville, c'est bon. Ce qui va trahir hier, c'est un problème. Mais Azalana Wana. Nani?
Chéri Kobetox, nani vraiment aza à la base, il y a guerre qui s'est passée entre Belleville, entre Silabisalou, entre Lekechu, Saratola, nani aza à la base, il y a guerre. À la base, les alliés, on est surtout wana ozotanga wana, baza ba hypocrite. Ba hypocrite comment? Baza ba hypocrite, batinda batu ba fingela bango batu na ba TV. Belleville ko tuma mona osalo alinga ngote. Bango baza ba hypocrite, ba lingi ko tinda batu, ko futa batu ba mbongo. Kene ko finga ye, kene ko sala eboy, ba traiter Belleville de tous les mots. Babi Belleville pe atinda pe batnaye, atinda pe batnaye bo kene bo finga. Nani alobi? Selon les dires kaka, ne opozo lo ba na pe ozana information sur te yo po yo kikoyo. Alobi bo nga na yo kikoyo kate. Nga d'abord na zakana Belleville. So na bi na zakana Belleville te na okosa mukili. Na zakana Belleville na mona na. Finga bo se ba abampuku boy, bo finga ba kuku ba abampuku. Ba benga biso famille boma. Donc bino bozelaka ba fingi, on m'a dit que yo posa ndemo na bato batalaka biso. So ba fingi Belleville bo kipa ngo te. Allez so ba fingi l'autre là bo kipa ngo. Ta ba finga biso famille boma. Boyoka ngo be boyoka ngo te. So biso to bi baza ba puku. Et ça réplique. Et ça li au papa na biso Shader alobaki. Coup sur coup, muta fingi maman na yo zo maman na yo. Ozo zelo zong seleni. Ozo zelo zong seleni boye mo konzi. Et ça, dans le sens, c'est que maman a pris pour traiter ma moussima. Bangonde, pourquoi ma chaîne est à Mboka, ma chaîne surtout YouTube est à Mboka, ma problème est maintenant bimate. Quand on chaîne, bango salaminde et beau problème. Pour nani. On m'a dit que ça pas problématique. Ma chaîne a dit nana esalit. Esalakat. Si ko pour nani ma chaîne n'a pas problème, quand chaîne n'a bango comme des beaux problème. Bangonde mutu basaka à la base ya kotindaka tindaka batu wana ya kolobaka lobaka wana basa ba wei wana soko tali bangono so ekiri na bango kuna baza mibala ba musicien ba kufa Bane ala mba mama kotanga kombo te na boy maka motanga kombo Kobetox so banga makambo na so banga na banga na yebi mwana mutu mayele tamba obenga ngana yo yo bo banga no makambo muno kapambe pa kuta family bo na sala droit. So on ngomi tchana ere otanga mutu na yo ba ke sambiso ngate so on ngomi tchana ere tali yo ngala lobi bien ba internet nyoso ba otala biso le biso yo ki pa no ngamba théâtre te ba internet ba biso na lobi ma nyovi eza intel soutien rouge eza intel yondo yebiso ko ngamba théâtre te so kota na jango bat ba yebiso ke eza intel tout na ba on a privé ma nyovi azanani tout na ba on a privé ma singa soutien ya mukolo azana yo vi na komi déjà la bombe bon siko donc eza eloko moko obango ba sala wana ba ko kwesa mutu a Belleville boya bobunda na ba filme zo beta na ngaka e beta na ba 100k ba 150k ba 200k qui peleke sona ni mte sala bango bongo qui peleke sona mte sala bango tout le monde lelo na ba acteur ba actrice ba jouer pas Belleville lelo. Et comme il faut pas zoa bango, ba tourner la film bango, ba kasi ko ba film bango pe beta ba kabongo. C'est une question d'organisation et de professionnalisme. Belleville azali pena na matière makasi. Otele portrait moi na inat. Ba ina bango ba yo ba kenda wana ina pena ya ina. Donc ngai pona nga Belleville encore tinda mutu afingele mutu te. Nazalaka na ye na yebi. Yo somona mutuni na bato na sotu baka Belleville azotinda olete bon na yebi ke bato balobi noke Saratola Belleville mutu otinda ye ndoki ayeba aka ndoki so bango balobi Belleville mutu otinda Sara c'est que bango pe batang balobaka mama na bango mutu atinda bango omoni sikoyo et puis liko nango Sara utoleka lobi nini ici la bengi nga pexinga makambo wana Belleville bengi nga na bloqué ye alobi a bloqué Belleville pour ali aboya pekisa ye Manike yaka na TV alobaka ke Belleville abenga ngai maga kosaka na gangele po ko gangela Belleville maga kosaka ke na gangeli ye omoni ke l'accès ba sin mo mutu mo alinga ka batu ba finga te Saratola yemoka lobi ngo Belleville abengi a bloqué Belleville Saratola zo sala kaka te po azali famille bota non Saratola zo sala injustice yo za na mboka oyo ya ba sœur na biso mo basali clique à mikolo na ba koni mama mikolo pour ba nuire kaka vie à Belleville donc c'est un peu ça
Jerry Kobetos par là ce qu'on bani guerre au rando entre Bellevue na ser na biso na rando tina li fobo et sila kate. Rando oyo nga na yebi ezali ser na biso sala film Bellevue sala film balakisa ba capacité na bango. Ngai pene na za ba mission mususu na ye na bandi ko lobelaka ba œuvre o bango ba neni Bellevue zo sala. Ba film asikezo ya na ba film eleki na ba film ezoleka. Na ka lobelango sana toucher mutu. Mais bon vanda ka boye bango kaka mutu ba créaka. Ba komi ko ti ko utiliser ba comédien. Oyi ba comédien bazo utiliser bino. Sarato la obo finga wana ba comédien. Bino ne mutu o mani ba comédien ne bolé la personnalité. Sara azakuna tante ya la personnalité. Pas ane youtubeuse. Pas ane chroniqueuse. Bino ba comédien de. Ah, ba belle famille na bino ba obenga bino. Bino ba surtout ba mibali. Ba famille ba sina bino ba obenga bino bo prédota bo bala. Problème nini oyo. Tant bo luka Sarato la maka. Soki bo finga Sara po na Bellevue. Non. Est-ce que bandi finga Sara lelo? Sara babani ba guerre na bango na ba leti guerre ya Sara na ndingo na biso utotanga. E banda soki na la Chine. Ndenge bakabwana kuna bazaka na la Chine boy na boy. Est-ce que batikala koyoka? Et puis nana ngo ebi Sara te alobaka makambo azoloba. Sara loba peut-être makambo so esepelisi ete. Si ko bango tshalo ko Sara maloba azoloba Bellevue muto oyebisa ye. Ne ba kosela Gomez makambo alobi. Ici muto apesi. Bino donc ba pesa ka batuka maloba. Eza passi vraiment. Mais Bellevue pas ko pe ko boma moto yo akoki pe ko benga si la bisalo en privé que non si là tu es ma sœur na lingi nanga susu batira imatenga non lingi to za bomoko parce que biso nyonso tozaka batu ya théâtre. Bellevue azoboma moto na ndenge nyonso. Atokala msuba zobo. Azoboma moto na ndenge nyonso malgré bango baloba ke baza na monopole te, baza na capacité de contrôler les abampuku na bango. Mais Bellevue quand même a contrôlé kana ya poto na ya Kinshasa. Bellevue a lobela ka batu na boy na ngai botika na sa ba film na nga. Mais ozota la pe que personnalité Bellevue ngo ba somba raté ba somba personnalité te tokoya koloba. Mais Bellevue a pe kisaka batu makasi. A pe kisaka makasi. Mais batu ba comprendre te. Jerry Kobetos en tant que papa Kulutu yaba warrior et papa Kulutu yaba famille Bota na ebike ozaka sage pona yo tant ozomona guerre entre nani Bellevue na ser na biso mususu en tant que papa Kulutu ya famille Bota okoki ko benga ngo vraiment nini guerre nini guerre ezo passé entre Bellevue na ser na biso na mususu. Pona yo, na ebi koza sa jo amuta maye. Akataka eza mutema mabe. Nani ndaza mutema mabe? Te na akataka eza mutema mabe congolais. Alingi te Bellevue a évolué. Mais oui, eza mutema mabe. Soki no ka wana sko message ni ba cook bazo banani bato famille Bota bazolanda yo message nyoko ko lancer na bango ba coupe bazape ba otala yo na ebité ce peu opesa ba mwa mbote po sa mwa bien po bino nyonso bo sala théâtre apesa wana mbote ba cook afani mo ba finga bato baloko ba fana feri musala bango ka ko finga bato le ba bundela musala ba leader na mo ba osalela bango ba finga ka bato nyaka epesa bango mbote apesa bango mbote ani bango nde mutu bayana mafinga communauté benjir eza nde bango et message nyo lancé na famille Bota message onga na ko lancer na famille Bota na uti ko pesa réponse mo awa soki guerre ezo continuer bo ezali guerre oyo bango ba prépara yango bango basala ezala bongo Bellevue akalikila bango te donc famille Bota mo manalo ba ke tozala focaliser na film na biso Kini Makambo après Kini Makambo déjà na moni déjà que wako etumashi wa mumenu kwetu katu jimini mupesha irsil peshanga bokomona ye na filme to na ba filme après Nigeria ko jouer na Gomez biso to saka musala moni même irsil pe ba finga ye mais osane ka musala wenge ezaka bongo donc famille Bota mobimba na linga bino mingi mama Fifi Makuta na États-Unis mama sœur na ngai Nicolette Douma peso bambote belé. Et sans oublier, joyeux anniversaire à toi, Judith Mboyo, moi na popi à Djobour. Judith Mboyo, moi na popi à Djobour.
joyeux anniversaire na vaut mieux tard que jamais maman CC et puis mbote belé na Adricha motomètre be bazibeba liko finanga na bomba na mukongo soki bomeki na robimisa et puis espace la star est-ce que tozara na ba gradi donc espace la star tozara ba gradi moi ça pembe ya mbinga pe ya taille Warriors donc na ndenga mukete oya moni na lobi mabe a supporter nga senga pardon te na lobi boye bazoyi na Belleville pona mutema mabe Belleville osa musala na ye lelo mukili mombezo mona Belleville osala makambo na ye mukili ezo mona ba mami kolo bo mena masanga na kaza libaya bo respecter Belleville po ezata na ye mais oui eta Belleville kaza libaya oui biteka na Congo tozaka na kaza libaya yo zaka te oh tozaka na kaza libaya tu boye bien ngote avec ba kaza ba plastique oya ba new bako ba vata ba vata ba mana ba côte taka ba vivant na époque oh sachet ezate ba teka papier na ngongi ba suka bilamba na sava ki bola ba mikolo makasi botika biloko depuis ndenge naloba boye mwana kwata omoni nini soki hit parade nozo sala wana so classement no ya 10 chaîne meilleure chaîne ezotalama longola Belleville TV longola ngo pena longola komeka te Belleville na mitema batu déjà batala kaye Belleville déjà ba yebi déjà que ba convaincre mitema batu donc liste nozo sala na ya mapapa wana ya likitaka lingomba wana longola kata zoba wana di suki wana pona lelo suki wana pena kata zoba wana kata ye propos ya pona oshita propos ya film ya Belleville évolution ça non, va film c'est bon kini makambo bino mo mona te tala kini makambo eleka tala pe makambo eleka na makambo na Congo Belleville a parlé sur réalité ezoleka na Congo moi si mo boisale film mo jeune film mo azale le logo te mazolinga kaka c'est la sabatuke c'est qu'on se faire voir que nga na danger jo moko boye ana pe kutuna eloko te mais ozomona makamango yango lelo prévane so tala batu ba na Belleville lelo beve kotanda ba mulongo boye azu ba employé na ye nyoso te ba koni mama ba kana ba poto na ba lianzi ba mida parce que ngatanga kombo ba essayer de panama na ba omsusu ba makwakala nyoso to na bana misala ya Belleville bazwa ntsuka ngonda pena na kombo ya Belleville. Allez laisser les enfants jouer. Donc c'est un peu ça. Donc oya goya na ye. Voilà tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso bolanda ki émission oyo émission lelo tobeta ki lisolo ya polémique ezoleka na kati ya théâtre populaire entre Silabisalou Belleville Kandi Saratola Lekechu, je crois bozui ba réponse penza et pas ya Jerry Kobetox. Merci. Dans la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanjamote, ma papa Misha, merci. Nadani Chimanga Oazaki Sima caméra, merci Nalipa sa caméraman Nabiswa Sika, merci Nabilionyo So Bolinganga Sivibati, merci Narigen Chipamba Diogo et Boulema et pourquoi pas penser aussi à Guy Laroche Locadi depuis Paris Bambo Tebele ngana bino tokuten suba jour ezako ya pour un nouveau numéro ya émission na biso haute en couleur. Bye bye. Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment beau s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Baniti Manga vraiment qu'on vote tanta sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous